artiste et comédien Nabiso DiCaprio. Il est très beau, hein? Petit Siko Azaka Kitoko. Na sepeli na photo makasi yango na memeli bino na média en ligne TV. Tout à ndenge DiCaprio azalaki. Vraiment kitoko. Akoli na beauté na ye. Ngai wabino Marilo Omok animatrice na bino na Canada Montréal. Le lotoza dimanche le 29 novembre 2020. Ba sponsor na ngai 5 Antonio Mbungu na Genève. Respect Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Mama Amida Chati. Esika motema ya président Vital Kamerhe lalaka. Florence Bandu. Mwasi ya batu ya papa Ado Panzu. Hercule Bamvoitou na Londres. Chichichi Bola na France. Bambote na sœur Louise Ndona na France. Bambote na Claudine AC Milan. Mwasi ya batu ya papa de beste na Londres. Mariage ya artiste comédien na biso DiCaprio na Mama Rose. Basali civil na bango le même jour. Après na poko baki kosala coutumier na bango. Tant on a posté qui vidéo on a les news des stars congolaises na Facebook. Majorité ya ba commentaire batu bozo beta c'était que moi ça za mukolo makasi par rapport ya DiCaprio ou aza acteur na biso comédien. Bo beti c'était makasi moi ça bimi lokola mama bota DiCaprio. O eza photo ya mariage coutumier na bango. Ba photo mosusu bozo mona avant eza civil na bango. Alors si kuboyo ka moi par na nganga pena pesa liloba na ngai tant que maman vérité choc animatrice oyo ayana masolo ya bolingo na internet ko beta masolo ya ba couple ko beta masolo oyo comment ko expliquer muto ko chimola na oto benga ngo relation sexuelle ngana benga ngo ko chimola mwasi na mobali ndeni ba ko chimola. Alors si ko liloba na part na ngai e ozala très important ezaka pona couple tozo mona te mais ozala pona biso bato pe tozana bandako bandeko nanga mwana moso aki toko na peste d'abord félicitations à artiste comédien na biso DiCaprio aki toko mwana moso tozo mona o ba petit maquillage makasi te félicitations Caroline comédienne na biso oya sali ndeko na biso maquillage. Et félicitations na maman Caroline, ya groupe Sinak, ya président Caleb Toukebana, na Suki osali DiCaprio. Suki o avana kota na bozindo, Suki o asali DiCaprio e bimisi ye mukolo. Nde tozo mona. Suki ba kataka e coiffe vraiment ndeti ke coiffe ndenge ya kovo, alinga bimasusu mwana muke makasi. DiCaprio azanzota mwana, azanzoto mikie. Aza mukolo, mais mukolo na kati. Na komone na libanda botoko pese même âge à 12 ans. Komona eboye vraiment. Soka lobi alata kilote, alatina la gomme, alatina sengle, bato bele ba pese même 12 ans, même 11 ans. Mais DiCaprio azana âge wana te. Alors, maman na biso, robe oya alatina zo limbula non mukie to bandi na suki ya DiCaprio alati kitoko makasi. Très beau. Abimi responsable toute la photo ndenge to benda photo ou bien ndenge DiCaprio abimi mukolo. Abimi mukolo. Mama na biso abimi mukolo ya DiCaprio. Pona nini? Robe ya lati. Ndenge basalele suki na esalele ya maquillage. C'est bon ebimi si kitoko mais abimi mukolo ya mobile. Tout à la ndenge beauté ya mama we bendani ya mama Rose. Apenza abimi mwana muki tout à la bien. Tota na mwana mwaso na Sony, mwana mwaso aza mukolo ya DiCaprio te. Soka aza mukolo na ye, etali biso na nini bandeko na ngai. Toza na posa ya bonheur ya mwana mobali te. Toyebi boni mwana mobali DiCaprio ya souffrir na théâtre. Nana yaki ana pona kotanda loboko na ye aide mwana mobali oyo. Totala ba interview ya DiCaprio te. Totala ba émission mwana mobali wa sala rate ou asala sala na ba journaliste comment lela kabeta ka vie na ndenga souffrir. Ah bandeko nanga. Siko komona mwana mobali ndenga za ereboy. En tout cas nga bolimbi sanga so bandeko bozaka na habitude ya kotala YouTube na ngai na valoriser ka bandeko na ngai. So botali bien ba obolandaka nga vraiment na bokebi nyonso. Soki na moni ndeko azana esengo. Soit à Bali, anniversaire, peu importe ce que komele na vie, na zora penza tant ya kotali loba na ngai,
pour na ko boaka ba fleur na lobi bien bandeko bolandanga na bokebi. Alors comment na DiCaprio ndenga zabwe ndeko na biso mwana mwasi a mukolo te bayebaka mwana mwasi soka aza mukolo botala misapi na ye tala misapi ya ndeko na biso mwasi eza nono lisse totala bakude na ye ndeko na biso aza mukolo te totala maboko ya bamibange muto deja leki ba 40 comme na ba 50 ba 60 tala maboko na ye na mwasi o aza na ba 30 ans bandeko na nge kokani te totala bakude ya ndeko o aza na 30 na ndeko aza na 50 aza na 60 eza ndenge moko te bozita ya koanalyse te lokola nga naza mama vérité choc mama ba émission ya bolingo nazwi ta ya kotala ndeko mwana mwasi totala bakude na ndenge eza sembe totala maboko ya mwana mwasi totala misapi na ye kotati tatouage wana eza sembe mwasi aza mukolo komona pe misapi na ye maboko ne atopakoli mafuta ye ko rêver c'est que déjà moto mama akomi déjà leki déjà ba 40 eloko bobosana ye kotala vraiment na bozindo yango wana siko nga na zongisi bino sima moke totala maboko ne na sepeli na mwana mwasi makasi a kitoko totala DiCaprio totala nono beauté. Est-ce que bandeko na tondima ki DiCaprio akokoma na niveau oyo abala mariage na ele ki bien ba organiser ngo très bien civil na ye très bien na coutume na ye na soirée le ki très bien na ndenge toyebeli DiCaprio elongi nzala to taxe na ba kombo ebele non muto apasi invorien atangate aza eloko te siko muto to taxe na ba kombo ebele aza eloko te totala siko abimisi bor na ye oye moko alobi tango azolata mwasi na ye bag alobi na suka o aza bor na ngai nana ngo andima ke DiCaprio akobimisa mwasi kitoko boye pourquoi tokita mwasi ya comédien na biso ba artiste basepisaka biso na misala na bango tomeke mpe kovalorize bango tomeke mpe kobwakela bango ba fleur ata mabe na bango nana ngo na mokilo aza parfait ou aza parfaite biso nyos tozana mabe na biso soto lobi totanda mabe na biso na media bato ebele bakokanga miso tosepela na oyo tozomona na miso le reste etali biso te tosepela na mwasi DiCaprio amemeli biso le reste etali biso te totika kokota mpenza na kati makasi tosepela DiCaprio aza heureux azwi mwasi mpe mwasi babandi na ye kala te babandi na ye lelo te aza mwasi ya poto te aza mwasi azalaka na Kinshasa aza moluba bandeko na ngai totala nzoto ya basi ya baluba bakolaka mai ndeko na biso loke bimisi mukolo makasi eza elamba oyo alati suki ndenge basaleli na maquillage basaleli ye ebimisi mukolo ya DiCaprio me mama na biso aza mukolo te soki alataka robe moko na ndenge mususu babetaka ye suki na ndenge mususu bandeko na nga alinga bima pe ndenge mususu elambo palati ezali bien me yango nde moto ebimisi mukolo me ndeko na biso na ndimi te nayebi age na ye te nayebi pe age ya DiCaprio te me na ndimi te ke ndeko na biso aza mukolo ya DiCaprio na ndimi te et félicitations na Caroline comédienne na biso na groupe ya président Caleb Toukebana asali DiCaprio suki asali penda suki kitoko e atali mutu na ye suki nini akoki kosala ye pona ebimisa ye mukolo pona nzoto DiCaprio aza mwana moke na libanda tokopesa ye age ya mwana moke tokopesa meme 12 ans meme 11 ans surtout soki alati kilote alati na la gomme tokopesa ye ba age wana me DiCaprio aza mukolo sikoso bakataka ye coiffe pena bakati ye coiffe alinga bima susu mwana moke makasi mwasa alinga bima mukolo penza makasi siko comme coiffeuse asaleli mayele na ye amemie na genre ya basuki oyo tozomona tomoni DiCaprio ya bimi mukolo grâce pe ya suki wana po eza ndenge ya nzoto na ye tomonaka bato mosusu na libanda aza pena mwana moke me na kati age na ye aza mukolo ndenge moko pena mama na biso suki na elateli na ye nde bimisi ye mukolo so pe bakendaka na ye ndenge mosusu
enga binisi peut-être mwana muke. Félicitations na Caroline osali musala kitoko pona mona kipe sengo na yo na mariage civil ndengo bande ko bina ndengo bande ko beta milolo donc oza ki penza ou bande ko zela penza moment oyo de biso no tout sepeli babandi kala nande ko na biso mwasi tolinga kinini DiCaprio abala mwasi aki ya poto apoto banda ko lobaki alandeli mukanda alingi mwasi ya bato to banda ko tandela e histoire ya mwasi wana ya poto abimina mwasi ya bato mwasi wana zana bana 4 zana bana 10 elo to linga ke zala bongo DiCaprio abali mwasi na yazaka na Kinshasa parcours na enda moza pe na Lubumbashi ye mo pe DiCaprio soto tali ba interview na enyo soto loba alimbola mo penza bien kazo bimana mwasi ya poto te azalaka na histoire ya kala na mwasi ya poto na esimba te mwasi bien basi esimba te mais a décidé abala babota na ebana na yete so bazana bana kombe na mama Rose mais bazana bana ensemble soit mwana moko bien mibale na ebite mais babota na ndeko mwasi tozo mona o a décidé abala to betela e maboko le reste etali biso te tokokota na kata bozindo ya bolingo na bango etali biso te biso moto koponela DiCaprio mwasi bandeko nanga na bolingo ezaka nango compliqué te hein? Yebaka kotia moto à l'aise bandeko na ngai oyeba mobali na walingi nini oyeba mwasi na walingi nini mwasi oyo ayedaka mobali eza mwasi wana nde bakendaka mosika mama so oza na ndako ya libala oyedaka mobali na yo te ba projet ya mobali na yo kotaka te mobali aza na besoin ya quelque chose mais yo oza nango mpona bosangisa e compléter pe sa bombe relation na mino ekende liboso mais mama yo ozomona yango te oza na bonheur libanda na ndako na yo na misu na yo mozokende oluka bonheur libanda elo nini epusaka mobali asenga mwasi demande ya libala mobala senga mwasi demande eza comportement na biso ndenge ya kozalela na mobali nde yango nde moto kotinda mobali asenga mwasi demande ya libala ndeko na deja bafukamela yo pena bafukame basalo surprise mobali asengi yo demande sans que bosala ba mise en scène ndenge salaka ndenge siko eloke komeli DiCaprio asali choix na ye tolinga ba artiste na biso na ndenga bosolo mais tokotaka na kati te totala o bango bazomemela biso DiCaprio amemeli biso mama na biso Rose soki tosepelaka vraiment na DiCaprio tolukaka bonheur na ye eloko biso tokoki kosala na part na biso bonne chance félicitations to se limiter wana age ya mama na biso age ya DiCaprio etali biso te toza bato tokoki kotutisama totali tobi couple oyo vraiment mobali aza mwasi aza mokolo mobali aza mwana mokie okokoloba no kaka vite fait oleki na yo mais oyo ya biso tokomi kotutela yango mpenza sete ya kotutela wana ndeko mosala mwa mabe mokie tosepe na lipamboli ya ndeko na biso DiCaprio mongai pena naza na esengo makasi komona DiCaprio akomi na etape oyo abali libala eza lipamboli to souhaiter bango bazala heureux DiCaprio azala heureux mwasi na ye pas azala heureuse po bango nde moto bakovanda ensemble bango nde moto bando kochimona na biso tokozala wana te oyo bando oleka na ndako na bango biso toyebi te bandeko na ngai totika comportement oyo s'il vous plaît tango moto akutani na moto na ye to souhaiter bango ba bonne chance koluka koyeba te monsango aza nani mobala ngo aza nani abimana nani ekosala eloko moko te ata tobimisi le passé ya mwasi ata tobimisi le passé ya mobali soki mobali alingaka mwasi na ye alingake kaka akoboyana na ye te parce que le passé nyonso tobimisi totala relation ya rythme sam le passé ya Manix nyonso tobimaki est-ce que Rita aboyi mobali na ye aboyi mobali na ye te kama kambo elekaka na media ete ya pe biso oyo toza na bandako tokotaka kaka te na ba émission toseki tosali ba commentaire tobeni togangi totongi non oyo ekomeli na vie ya moto ndeko na ngai ekomeli yo te mais ete ya pe yo voilà message très important na ngai kina loba
pour na couple ya artiste et comédien na biso DiCaprio. Félicitations DiCaprio. Ce qui moi so azo memela yo bonheur vanda na ye. Ce qui moi so azo respecter yo vanda na ye. Mama Rose, ce qui DiCaprio azo respecter yo vanda na ye. Koluka na o libanda te. Bolingo zaka nango compliqué te biso nde mutoni nga to compliqué yango. Na pesa bino ba témoignage belé kana makambo etali ya bolingo. Yukasi mibali na biso balinga nini? Puna opesa mobali kimia. Mibali na biso bazana bango compliqué te, mama mobali non ndako azana ye compliqué te. Eloko okaka wana reproche ya salaka okaka wana. Yango ka ndefo bongisa. Ezana ngo compliqué te. Ovana na mwasi na ndako mobali ayebi salaire à mwasi te. Mwasi ayebi salaire à mobali te bafutaka ye combien? Est-ce que c'est normal? C'est normal te. Mobali okende Kishasa ake somba lopango sans que mwasi ayeba. Mobali mwasi akopesa mo papa mbongo bake sala ba projet na king mobali ake kobala mwasi mususu kuna. O ezaba makambo tokutana nango na ba bolingo na biso. Na okota na bozindo te na opesa ka ba exemple. Siko na nyonso na fo oyeba pourquoi eloko ane komi. Maman za ko se reprocher na eloko te. Papa za ko se reprocher na eloko te. Mutu na ndako na yazo vivre makambo na ye. O bisonga na oto yebite. So bat nyonso ba fungoli ba ndako na bango baloba makambo bazo vivre na ba couple ndeko na ngai. Maya miso bando tanga biso moko. Pe okopesa nzambe merci okoloba nga makambo ekomela ngai te nga na se comportaka boye te. Alors tokotala na kati te totala kaka libanda DiCaprio ele biso mwasi topesa bango ba bonne chance nzamba batela bango pona nga mariage na bango eleki très bien pona na niveau ndenge bato ba taxa DiCaprio mobola shege bakombo ebele bato ebele bandima ete kako sala eloko akobimisela biso. Mama Rose, abimisi mwasa kitoko, asali chouane ya kitoko, to accepter bango, to souhaiter bango ba bonne chance, to lukande bonheur, ming bonheur ya ba artiste na biso, bato ba sepesa ka biso, tant to vanda tozo seka, maya miso etangi, bazo mérite pe to boakela bango ba fleur, bazo mérite ka teke to tsuba bango makonga na sima mokongo, non, bazo mérite penza ba fleur ebele. Dites le komi tour ya DiCaprio totali mabe na été le passé na été tous en ont besoin te totali oyo moment ya esengo oya memeli biso yango ndesko tozotala to lingate mabe komi na DiCaprio pona lobela mingi DiCaprio po yende mutaza star yenda sala ka théâtre mama na biso Rose pas sala théâtre mais abima penza te ndenge DiCaprio abima DiCaprio ayebani makasi par rapport ya mama na biso Rose. To linga bonheur ya DiCaprio to linga te to mona ye akomolo automatique na fulu azangi sika kolala esala biso bien te soki ndeko Rose azo kipe mama na biso bien yango ndeza très important soki azo lambela ye bien akipaka ye bien devant ya mwana mwasi oyo ya kosala pembeni ya mobali na ye soki mwasi mama Rose azo kokisa ngo to luka soni to na posa DiCaprio azala bien ti awa bali nzote fongo mama mukie soka za na ye muta muke za ndenga nzoto na ye ata mama Rose abomi nzoto oya na ye munene te za ndenge na ye mais azala ka na kimia kati na ye soki mama zo memela ye kimia wana esili DiCaprio azo respecter mwasi ne mama pa eza réciproque esili bolingo zaka nini ezaka nango compliqué te attente kaka ya mwasi na mobali meilleur ami na yo nde mobali na yo camarade na yo ya motema ndeye wana boza na complicité bozo tambola complicité za makasi bino mibale bokoma lokwa ba mapasa eloko banda eko zanga mwasa eko compléter eloko banda eko zanga pa mobali pa mwasi mobala eko compléter poto kokaka te voilà bande ko na ngai est-ce que makamna lobe sepesi bino o sepeli nango est-ce que baxi moi un plus na ebité bilonde boyebisa nga na ba commentaire so bo sepe na makambo na lobi so pe na tout ici bande ko mususu boyeba na kolimbisa ngai po makamba bolingo penza ezaka trop glissant bande ko na ngai makamba bolingo bakota raté makamba bolingo to pesa ka conseil mais kozwa décision na place à mutu nde
ezalaka impossible moto kanda azo vivre makambo wana inde kanda ya kozwa décision topesaka conseil ndeti soki ba live ezali nga natiaka telefone wana bato babengi balobi moto aza concerné yenda kozwa décision asuka na bolingo tosalaka nde bongo tokritike togangi tokiti tomati me totika moto aza na kati ya likambo yenda azwa décision ya likambo ya bolingo na ye biso tokataka na suka te bosepeli voilà na bolingo lisu mpona kosukisa soki oza na mwasi na mobali bando okóma na mwasi wana oavansaka te ndeko na nga sosola mpo ntango mwasi aye na vi na yo ifo abakisa ye plus soki mobali aye na vi na yo ifo abakisa ye plus bando okóma na mwasi wana obakisa ye plus nini bando okóma na mwasi wana ozalaki na mbongo ebele na compte mbongo nyonso esila bando okóma na mobali wana ozalaka na mbongo na yo ebele na compte mbongo nyonso esila esika ekenda eyebanaka te ndeko na nga sosola mobali oza na ye wana amemeli yo nini bolingo ozalaka done ti avec intérêt ozobala mwasi wana avec intérêt mama ozobala mobali wana avec intérêt nyonso eza emarchaka na mokilo avec intérêt sikoyo yo oza na mobali wana mpona na intérêt nini amemeli yo nini na vie na yo bosali combien d'années amemeli yo nini ya positif nini amemeli yo mama mpe mituna mpe question wana esika bozali oyo eza devoir na pesi combien d'années boza ensemble mama amemeli yo nini na vie papa amemeli yo nini na vie tovivaka mbaa moko totiaka vie na biso na brillant te ka gros biso na bandeko nyonso to félicitation DiCaprio ovanda na mwasi na yo kanga matoi koyoka oyo bato bazoloba te eza bato mosusu bazoluka kutu bakangela bango meme lopango misusu babala bavanda na bandako mobali apesa ata ayebi ata famille ya mwasi te asala ata mwa lettre te ekende na famille ya mwasi atikala kosala yango te combien d'années bova ensemble mais yo mbangu na kokritike bacouple ya bato yo mbangu na bacommentaire kokoma tala message ya molai peut-être bagi olati na mosape na yo moko osomba ngo kosomba mobali ye moko ake esala elenge mobali ake mpenza na marché ake mpenza asombi bagi ye moko na mbongo na ye alatisi yo na mosapi na miso ya leta na miso ya famille esala elengi makasi ke yo moko mama ke yo moko papa oke komisombela bag osombi bag otie na mosapo latisi eza pe différent siko bato abongo nde bazalaka na kanda siko mama na nga papa na ngai yo moko okendaki kosombi bag na oyo milatisi na loboko siko okanda ya nini na mutu soki ayeli biso mwasi ayeli biso mobali kanda yango ya nini ndeti commentaire moko natangaki na le news de star wana eshokaki ngai makambo nazoloba pe ndeko moko alobaki yango na bacommentaire na le news de star bato bazokritike makasi relation bazokite mariage ya DiCaprio exemple nga na oti kopesa félicitation na ndeko oyo olobaki yango monte yango ape na bandeli yango susu na émission oyo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali ovanda na mobali combien d'années mobali amona même pas famille na yo alors ntango ndeko na biso ake komona famille ya mwasi na ye abali sepela yo kopesa kaka kanda mpo oyo basalela oyo yango te kanda na sikoyo yango sikoyo ose déchaînaka na bacommentaire c'est pas bon ndeko na ngai nga nayebisi yo c'est pas bon eza malamu te voilà ezalaki ngai wa bino Marie Laure Mwaka animatrice na bino na Canada Montréal lelo toza dimanche le 29 novembre 2020 na sukisi video oyo na basponsor na ngai Antonio Mbongo na Genève na Suisse Florence Ebando mwasi ya bato ya papa Ado Panzo mama Amida Chati Motema papa Vital Kamere Chichi Chibola na France Hercule Banvoitou na Londres Bambote na Sœur Louise Ndona
Bambote na Claudine Asemila Motema papa de best. Bambote na Shakira Gucci. Bagbo Motema ya Angela Meza. Deble Kinanga Mokonzi ya Kati. Fido Bosange. Président Jean-Marie Moussenga na Montréal, Canada. Emanza le grand pote Motema sœur Brigitte Kiazola. Zoro Mabiala Motema cheval sans tache. Pati Bofondo Motema ya batu ya BBC. Bolimbis na bandeko na tangi bakombote. Iget Kamandi Motema ya batu ya papa Gilo Mwana Mputu. Général Elonga. Le vieux garde-robe José Kabemba. Maman Moulopo na États-Unis. Sandra Alina Babote. Nkadichon Kita na Montréal, Canada.